Mbote bayi Congo mobimba, mbote bayi Congo nyonso na pesi bino mbote. Mbote sika ezomi bino na esika pi bolanda ngai naza na besoin bolanda nga na bokebi nyonso. Na ye lisusu par rapport ya sujet ya ndeko Bokechu. Topé papa Bokechu abetamaki nude na ebimi, c'est quelque chose que nous tous nous condamnons avec énergie. Tous d'accord nango ata malamu kote ata mokiete ngai jamais na ko ndima nude ya motepi na tala ba nude te pona linga yango te. Tomoni yango ndenge nini ndeko avali na mabele bato bazo beta ye bazo loba soko tie matoi malamu na makambo bazo loba bokoyoka ba agresseur na ye makambo nini bazo loba ya solo yebika ko loba na kati ya population mobimba que ndeko Bokechu abetami bongo parce que azana problème ou bien ninga alobela makambo ya mboka to pe ndenge ayeba ko lobela makambo ya mboka mingi ninge atakaka parti au pouvoir bangonde mutu et tout ça. Bref, na ye to pousser mo makanisi na biso musika ya solo ndeko Bokechu asalaka ba vidéo contre parti au pouvoir depuis to yeba ndeko Bokechu azali résistant ndenge ye moka mibenga ka to pe combattant bazali ebele bandeko bazali na ngambo wana o bazali ba combattant to yebi ngai na ningi to sala pe analyse mo ndambo parce que mikolo na zongeli susu bayi politique pour na koyeba ko sala ba analyse ainsi de suite bobo ma pe ba programme ya ndenge na ndenge ya lolenge ya politique ezo ya na kati ya chaîne na biso na mi tuni ba question ebele na zuna tango ya kofanda ko comprendre ko beta matope ko sambwisama ya Bokechu ya ndeko Bokechu ya solo ezo bénéficier na nani ndenge tango basala ka ba analyse balobaka ndenge tango to sala ka ba benga nini ba ya solo bo excusez nga ekataki ndenge tango to sala ka tango basala ka enquête ndenge lobamaka que mort ya mutu oyo to pe likambu oyo komeli ndeko oyo bénéficiaire nango direct ekozala nani. Il faut to kanisaka makambo lolenge wana. Donc na kati ya likambu oyo nani ndazo tirer profit na kobeta ma ya Bokechu. Donc na lingaka bayi kongo to yeba ko posera makanisi musika tant ndeko Bokechu alobi ete ezali pouvoir en place. Ngana mi lobeli que je ne pense pas trop. Nandimi pena mingite. Peu importe ce que Sandra Moudimbi est venue dire. Ngana ndimi penate. Pona ni nandimi te. Ya liboso ndeko Bokechu azana ba problème na batu ebele. Ataka na problème na parti au pouvoir te. To na gouvernement en place te. Parce que ba na ba méthode ebele ba ko atteindre ndeko Bokechu. Po ndeko Bokechu kenda ba fête, akenda ka bisika ebele, bisika ya ndenge na ndenge. Donc abako ko atteindre na ba ndenge ebele. Imaginez que ba na mbongo, ba na ba possibilité nyonso. Ngeza lelo moko ya basse classe bongote. Beaucoup de gens viennent me dire que non, yo yebité ceux qui sont capables de faire. Je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ya malamu comme yamabe. Ça je n'en disconviens pas. Mais tous on les biso peut-être chango nesika. Nani mutawa bénéficier de la situation. Eza Sandra Moudimbi et personne sorti na ye. Eza Sandra Moudimbi, eza Bokechu, tout eza parti au pouvoir. Pour faire la triangle wana. Boyeba que ndeko Bokechu kala mingi te a uti ko sala ba contre-publicité pour na Ouera. Qui n'avait pas suivi ça? Tant Ouera a préparé un concert à Betty au réussir wana. Ndeko Bokechu a eba ko sala ba contre-publicité pour na Ouera. Ndeko Bokechu a finga jibe apesa bango barana suka. Ouera, Jibera, Kofira, bango ne sona benga. Bazaka na ba fan, ba fali ainsi de suite. Bon mona ndenge ni a simbia penza makambo fali ti tondima kute ke fali a beta concert. Mais concert est bête simi. Ndenge mo beto ndimaka te que tondimaki te que concert ya were ko beta mandenge betami mais concert wana betami pe simi. Ngasko question na nga ezali to pousser réflexion na biso musika. To lo baka makambo par kolobate. Ndeko Bokechu tango bazo beta ye. Bato ba beta ndeko Bokechu. Papa Bokechu ngana ko bengo pena papa. Bato ba beta ye wana. Bolimbisa maye na ningisi bloka. Bateau bazo beta et bazo loba. Tu n'as pas honte d'envoyer tes nudes aux enfants, aux mineurs. Certes, bateau bazo beta et bazo kipe ko yeba kozala. Bazo ko masquer yango bongo pour ka bakosa. Mais c'est aussi un humain, ça peut aussi être possible. Ça peut aussi être possible. Ben bandeko. Tout ça la bateau.
aza mutu aza pe na ba makambo mususu asalaka aza pe na ba bêtise mususu ba asalaka ndeko boketu aza sente aza mutu lokwa mutu nyonso akosala ba bêtise pe ya minene pe bonkili mobimba pe ekamwe ça peut arriver. Et si il faut ndemoka yebo ndeko boketu nde il faut akangisisa bato ba bêtise ye pour l'état pe sala ya kuna Belgique kuna esala enquête nango pour pas vérifier ce qui ya solo ndeko boketu atinda ba nuit na ye to atinda te ezali parmi ba possibilité boko ko niya ngote parce que mutazo beta ye ndeko boketu abandi ko finga lelo te abanda ko finga uta kala ngana zo se rappeler que à l'époque on est quoi et quand on a 10 ans lelo bon ça sûr que même Kabila a dans la possibilité de bêtise boketu te boketu atambola raté librement na kati ya poto wana c'est atambola tout le monde n'a pas bêté ba mini concert pour y bêta concert te a bêta ba karaoké na ba nini wa bêta kana e et si ka ba tu peux ba yebi ba bêta boketu te non que malem mais la réflexion pour comprendre et mo balinga ko pesa ba ampleur na ba biloko musu na camera ndeko boketu oza humain oza na ba problème na batu mon côté oza problème kana gouvernement en place te oza problème na batu ebele et yo moko consciemment yebi so makambo o yebi so tozo loba eza ya solo to eza lokuta ya makambo pe bato ba loba ki na yo bazo beta ba loba na yo so que eza ya solo to lokuta oyebi po ba famille musu ko zala que ba musu ba po ani ka tibaki ko fula te ko so bo ba famille musu ba ko zala que ba lingite mwana ba nga sambo na ba réseaux sociaux vu comportement ya papa boketu na bato onde ba linga ko ndimate ba lingite mwana ba nga ko samba bongo na réseaux sociaux ba boyi na bango koloba entre guillemets je ne condamne personne je ne fais que réfléchir et à haute voix na ko réfléchir à haute voix pour te comprendre makambo eza ndingi sikoyo ya mibale na contre publicité nyonso o boketu asaleli Ranson est-ce que ba fana wa ba ko silikela boketu te ba ko betete to réfléchir ba ko beta ete ça peut arriver ba fani ya batu nyonso ya fingaka ba ko beta boketu te ba za capable ya beta donc makambo loba ezuité et pesé. Et puis moi je me pose une question. À qui bénéficie cette situation de Boketu? Nga na mona qui bénéficie na Sandra Modimbi. Na ba partie na qui bénéficie na Sandra Modimbi. Sandra Modimbi aloba kazala combattante. To mona ke nga finga rapé to mo midi poko sur internet. To mona rango. Eza lelo te bandakala. Ba betaille. Botangela ngai combattant moko au parti au pouvoir et betisa. Moko. Yemoko kutu batukutu nde ba loba na parti au pouvoir lelo que ndenge za wana laisser aller za makasi parce que bango ba lobi que liberté la démocratie bien mboka Congo bongi na liberté na démocratie te et bongi na nuté comme na niveau wana te po batu ba na ba problème na mitu batu ba na problème ya ko limiter place démocratie ne faut place liberté ne faut suka a éviter que liberté ya ba misu se bandi et sika ya yesuki là où ta liberté s'arrête là la liberté de l'autre commence à partir de là où ta liberté s'arrête. Mouto yebi ko respecter espace na ya liberté. Allez-y voir. Comment la vivre le quoi nyama moko. Azana liberté te. Déjà moi je me suis toujours plaint du fait que bato bazali censé ya ko mener combat. Bato bazali censé ya ko loba ke balingi ba bimisa mboka na biso na passe. To bimisa mboka na biso na ba conditions ezali nango précaires. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Combattant, je sais pas quoi, je suis tout à fait d'accord. Mais et si quand on a raté, n'a jamais na kokota ka ko adhérer kana idéologie na bango zali parce que bazo utiliser ma finga. Yebisa ngai. Lelo oyo bana ebele ya poto ya mokili mobimba. O bazala ki censé ya koyeba histoire ya mboka ndenge nini elekanaka. Est-ce que je disais bana na biso bana o faut pas comprendre lutte ce que ça nini ba ko ba comprendre ngote parce que ma fille est leki maman papa olingi obunda pona mboka je veux bien mais pensez-vous que na ko finga ma finga nyonso e finga mati lelo so combien d'années et boté la biso ni et l'oroté même nos enfants ne comprennent pas ce que vous faites comme lutte. Pourquoi? Parce que ma finga ndeleke belé bazo kutu banda mundamba koma kokata normalement soko bandolo ba makambo moko zalaki ko simba bitema batu makasi ezaki ba morceau ba biloko wana de tonno to banda kokata to banda kokabulaka mais to koma kokata face mabe imbécile ya nani yango nde batu koma kokata ba utiliser rango ba sela rango lokwa ba biloko ba vidéo moko comique de comment le to
ndeko Boketu sa théâtre ndeko Mudimbi sa théâtre bosa comédie nde place oyo ngai nakendaka nzela moko te. Pourquoi je dis que makambo oyo ya Boketu ezo bénéficier na Mudimbi? Pourquoi? Le saviez-vous que tant makambo ne bimaki ya bo Dieu Mathieu Kiti et Tomboa mais tout ça là, même ses propres amis bapanzanaki parce que ba yeko comprendre que ndeko Mudimbi azui maman na la akendaki pene après famille présidentielle, couple présidentiel pour na retirer part na ye ya mbongo. Donc batebele moment na ba ya makele non pas parce qu'on a souci ya mboka réellement, non. Et ça parce que ba tchaeka tant ba ko tchaeka ba ko benga ye pour na ba corrompre ye azui mbongo na sili nini azali makambo na ye. La plupart sur 100%, 98% ba bongo. So ba pese mbongo na ye combat esili. So ka moni ke sili te atondi na nuta azui o sengeli te wana. Azui so azongeli sous position na ye. Et là on ka mandenge moko na bato ba osala na ba pouvoir. Différence ya te. C'est la même chose. Bo condamner bato bo osala makambo ndoko ka bango ndenge ni. Yo koloba ke oh nani oyo azalaki na Kabila alongwa komina Tshisekedi a travailler na Mobutu bino pe bosala la même chose neti Mudimbi ninga yebo a komi sous opposant ba pouvoir egoya po da aliembongo na ye Sandra Mudimbi aliembongo bien pouvoir pe egoya a osaka même makelele po ebike na même procédure asalaki yango ne bemaki pene première dame po ba corrompre ye selon ce que elle même elle dit po apesi mbongo azui par na ye ya mbongo ya cop. Et a nango combat na kati wana te. Azana combat moko te ko bimela ka biso. Ana ngote. Po da sala dani. Na bifinga nyo sa finga wana. Na ba combat nyo so wana soi-disant. Atela biso dani nini. Résultat nini pesa biso. Échanger eloko nini ata moko. Exacte. Certes, partir pouvoir na ba bêtise nango na ba erreur nango na makambo nango nyonso. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais ça aux yeux au diembeli moko bandi ma finga na tongo na finga na bidi ma finga na poko. Et puis yo lobi ko yeko fubunde la biso. Non, obunda po biso to bunda po na yo parce que ton kezo 450 000. Oya ko benga biso te. Pour ce qu'on a pas na succès 450 000 wana. Il faut faire la scope école scola ki Congo a. Au fond li sibilo ba goma kuna ba okufa. Mudimbi zombongo zo ki na présidence wana. Oya ki mbongo oyo lobi ke etaki ya komba obundaki. Tindela ba bana goma. Nengo bundela ki biso batamboka. Batamboka ba wana ba souffrir. Bukavu na goma ba souffrir makasi. Tindela ba. Pourtant, dit m'appelle que yo, bando bunde la biso. Au cas contraire, laissez-nous tranquilles pour monter. Revenons à notre mouton. Du moment où nous avons dit que situation à Papa Boketu, ils ont arrangé Sandra Mudimbi. Et ont arrangé pour l'année. Azalaki n'a pas quoi que d'aba ninga n'est presque nyos. Même na Papa Boketu, ils azalaki en froid. Pourquoi? Parce que bango nyos ba yebi que a uta ki ko zo apeta ko beta cop na première dame a so kimbo. Ya ebele. Bomona kina ndeko nani o asitaki na kombo wana ndenge babebanaki Pierrot Louara pe abetaki masasi biso nyonso na miso na biso tomonaki atikalaki ye moko akoma ko mituna asa ndenge ni adiembeli situation oyo asa lokwa ko akotela Boketu poza na part ya Boketu pa Boketu fongola miso azo linga zonga na actualité po bate belé ba sous na crédibilité asa sous na crédibilité te. Bah tu as une confiance na été. Pour ba comprendre que combat na ye ezaki pozo balar na ye atambola. Tant nyonso ba vandaki na couple présidentiel ti ba sala ba dani ba on sala ba zo sala na ba audio. Po ba ngona ba binisi ba audio na penate hein. Et puis ya zo gagner ka ye mon côté. Le qui n'est pas na kata cop wana. Le qui n'est pas se retrouver. O aboyi na siko kotika. O ba beba na kina ye le qui na za na ye wana oli na ye la na ye poser calmement. Abi ya soki ozi wana ekoki pona yo na lia na ngana ngamu nanga bino siko bolé na banane pour Sandra aolia à travers leki na aolia cop na yangwana sikoyo situation Boketu oyo ndalinga resurgir pour aya abano webisa biso que a soutenir Boketu ayebi bato basala ki eboye et consokala nyonso wana yo yeba ki projet muninga oyeba ki projet fallait basala Boketu pour na nini yeba ko avertir Boketu te nengo yeba ki bato ba sala Boketu mabe pona nini pete ko kende ko funda kaka mbala moko na police ya poto pona bolo ba pesa na ba preuve ya ba audio wana na ya batu wana ofo ba sala Boketu mabe pourquoi on vana ki nango
tant nyonso on se zo les cas pour nous vendre qui non il fallait que ça n'a audio et fuité après si mayo yé au bandi qu'on se défendre pendant que tu as déjà pris de l'argent au lieu mbongo qui toque bien peu propre après si moye oui ça biso faire croire biso que ndenge za on a que na yeba ki makambo yo consort mais pourquoi tout ce temps vous étiez resté calme pourquoi yaya otikala ki kimia pona nini no loba kité pona nini bokendaki ko mona police te pona sécurité ya boketu yo tiki boketu ba beta nanu ba humilier pendant que yeba ki que projet zala ki boye bozaki na ba audio nango mais si tu avais les audios yo combattante ndeko na combattant pona nini ko zoyer te ko protéger ko yebisa ke yaya na moni awawa bato bazosala ba projet yaya nga na moni ke bato bazosala yo boy bato bazozongisa yo boy ndenge zawana mi batela tala kutu na ba preuve yango to sala boy ça profite à Sandra alinganda s'accaparer na opportuniste une vraie opportuniste elle n'a rien à dire de bon bondi melanga nandimi kutu bato mosusu baloba yete aza opportuniste ya numéro 00 ndeko Sandra mudimbi azo luka mbongo na ye na ndenge na ye aza na combat moko tazo bundela peuple ngana tuna ka à chaque fois na yaka na ba vidéo na tuna ka question moko sur le pays ngana tuna ka ezala ka boy pona nini combat ya ba congolais ezala ka mafinga pendant qu'on parle des histoires sérieuses oh bato bazo kufa na est ezala ka mafinga pourquoi pas ezala ka ba débat moko constructif ba débat conférence hein bino mbolobi ko ba mayele boloba français boza boye bozongsi boye bo combattre pour la mboka faites des sensibilisations sensibiliser la population vulgariser vulgariser hein faites des sensibilisations appelez les gens appelez les jeunes bobani ko sala ba conférence ba jeune ba 15 à 20 ans 25 ans bobani ko benga bango na ba salle bozo ya awa na Kinshasa po muta ko mamine pas zate ozala ki na kin le temps ya ko zambongo zo ki na Kinshasa muta boma ki yote au commence la la même manière voilà bon ça va réunion bon ça va conférence kuna na potope comme na Kinshasa besoin diffuser yango na ba chaîne na Kinshasa ba chaîne yo ya opposition était belé vous nous expliquer l'histoire de l'Afrique l'histoire du Congo là où nous sommes d'où nous sortons qu'est-ce qui se passe et tout ça faites des émissions comme ça hein émission moko ata mwana na poto mwana wa zanina na jeunesse o akoko loba lobby a diriger mboka azana posa yoka yeba makambo ya mboka to bana belé ba comprendre makambo eleka na Congo te même bana na bino bo vanda bo finga bo lila ngombongo bo betela ngokop bana bino ba yebi makambo ni bo yebi kaka gouvernement ya moyibi ba yibi mbong oui je veux bien que vous dénonciez tout à fait mais en dehors de dénoncer qu'est-ce que vous faites nini bo la sabana mafinga ça sert à quoi bozu en na bino bo ya ko bimisa tant yo bimisa biso en on va faire comment on va faire quoi ya moni ba ba baye bino ya ba ba baye Sandra na lo bakuna ndenge zana parce que quand tu es là pour aller aux autres lia pour aux fous là-bas aux fous aux yiba dites-moi et ça pour ça net nini nana nga olinga ona ndengwana soit vrai soit sincère bon ça la vrai bon ça la sincère bon ça la musala na bino bongo kobeta mama papa boketu abetami na ningi atambala moko na kondimela ngote kezali na compte ya gouvernement en place faux archi faux parce que ça pena kobeta mama ya salité eza ya basse classe ata muto ba pesi mbongo soka le beto fa beto na elengi ya mbongo ba pesa ki muto ba pesi mbongo soka linga beto fa beto na elengi ba pesa ki comme père wa tindela nudité ya papa boketu ko zompela de manière mususu alinga abasiti bako utiliser pe basi pour pas se rompre ya bien na mobimba nango c'est possible mbongo te mutezangi et boye bisanga siko nudité ya boketu na minute oyo ezo bénéficier na gouvernement en place na nini boye bisanga est-ce que boketu premier aza menace moko menace moko nini permanent ou bien menace moko direct sikoyo na eroyo mboka ya na ndenge za boketu nudité na yeko sala nini boye bisabiso vous tant que vous avez marché, ça marche pas du tout. Nudité à boketu na minute oyo, gouvernement a besoin de. Gouvernement a un problème plus sérieux que nudité à boketu. Nudité à boketu et lembisa nangate, nudité à boketu et aussi ça M23 makasité, nudité à boketu FDLR aussi la makasité parce que ma moni nudité à boketu. To ba rosepela, to ba yoka kanda. Non.
Ça n'a rien à voir. A fingi fingi et ça nini. Un mot congolais, un mot maramusu bondi melanga na kamorango. Oh ba salinga vous voulez vous victimiser, papa bo quelque chose se victimiser, na si que singélité. Batu ba beti yo bazolo ba bien na kati ya vidéo boyoka yango. Na ochi la vidéo yango boyoka yango. Ndenge ni ba oloba. Toi tu n'arrêtes pas d'envoyer tes nudes aux mineurs. Bozoyoka mote. Bon si c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Bon bi sanga pena gouvernement en place ndenge za wana. So abimisi nude ya bokechu. Et menacé ba on ni. Nyelo ronini par exemple. Parce qu'il y a des gens qui font pire que bokechu. Na ba tweet tozali na bango. Na ba réseaux sociaux de tozana bango. Ba finga gouvernement en place loko eloko mususu baza ebele. Donc ba douana nyo so la gouvernement bangi bango. Mou doit rechanger quelque chose à bokechu. Ah un mot congolais. Non, pas bokechu. Oyebi, c'est quoi le tenant et les aboutissants? Il y a eloko basali yo. Au plus profond de toi oyebi. Maintenant bolinga nyonso. Beaucoup bata libaku na nzela. Gouvernement en place, c'est ça maman. Tout à fait. Bah va dépenser ce qui 440 000 dans 3 jours wana. Ce qui 6 personnes wana. Eh, biloko condamné yango beti lisolo nango. Oui, mais dire que ni nayo ba bimission pour na gouvernement pour passer la soki ni so nini. Écoutez, épesete. Franchement, épesete. Namoni ta sans raison d'être la moté. Namoni en moté. Dans la minute on est aux abos. Et loko yo, bah je dis faut na mitu na bango. Sandra Modimbi a linga zonga, bah non mon la place au côté la té. Ah non mon la place au côté la té. A Libye a mouné na zui yangwan. Ah non mon la place au côté la té. Parce que bah mastanaye, bah comprenez que amuta cop. Ngapela kola mkana na tonga bena ofinga na nka gouvernement en place ti poka na luka place moka bato bachanga ka po bato bakoma na bango bongo bozo linga bato sans but na tuna ka awa combat o bakemi seba basalaka balobela Congo basalaka ba conférence sur le Congo a congolais té asalaka ba conférence amine sur le Congo yo vanika ni bosa téléphone na yo bando bandaki finga kola sabana biso ma finga kola sabana biso bêtise. Bonjour, Moutou Mounene Tshisekedi, Mwabundi ya nani. Vraiment, ça c'est un combat. Yoye, vous sortez votre haine quand vous aimez le Congo. Parce que même l'institution est écolique. Alors si on veut vraiment changer les choses, il faut commencer par changer notre mentalité. Ma mentalité n'a pas photo changer. L'autre fille là, comment elle s'appelle là? Moi je la terre tenue à basoda boy ce qui me fout qui en fout na Congo ya ba Congo boy la reine ce qui na nyango wana yo au moins combat na ndima na rondima parce que quand elle parle, quand elle se met sur un sujet, tu sens qu'elle te sort des choses qui te convainquent et qui t'emmènent à vouloir bien réfléchir et puis qu'on soit décision. Vous comprenez? Donc alors situer yo par rapport à la situation.